Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Oh mon Dieu, le monde est trop méchant. Quand je dis méchant, c'est méchant. Le monde est méchant. Avant d'acheter la bino vidéo bon nana, peut-être je suis à gauche, je suis à droite, je suis peut-être tellement traumatisé. Na makambo on a yo qui traumatisé. Ça n'a bien été. Na bien entouré photo bêta c'était na likambo yo. Et puis non pas ça sert choisi conseil. Na bi kale qui vraiment ya musika. Non pas c'est conseil bien. Parce que les réseaux sociaux, ils ont détruit ma destinée belée. La plupart, oui, les réseaux sociaux, et ça l'a beaucoup plus. Ma bec et ma lame, réseaux sociaux. Mais on constate en gros. Au moins, une femme Tamar, succès et sili. Et comme il a reforcé, pour communauté congolaise, so basi batio déjà ne koulouso. Pour ba kitiso ne koulouso, comme il est presque impossible, ça te colle à la peau. Serre choisi, ali moi qui na ye. Atatanga saki témoignage na ye wana salaki yandenge entre parenthèses ba violaki parce que boyoka version msusu awa na kokoma wana ndenge ba violaki ye ndenge abotaki Serre choisi ali mwaka na ye na communauté congolaise. C'est comme si ayebaka ali mwaka na ye na communauté congolaise. Tango aye kobima lisusu abimaka na ye na Instagram ezaka na ba période ba lockdown en français confinement voilà aya kobima na période ba confinement wana na lockdown wana akomosa ba émission à deux après na ebite loni ba conseiller ki peut-être on dit ba conseiller ka femme Tamar akende pe kofungola pe compte à TikTok. Dès qu'on a yaki osala témoignage kuna ne peut soit ça témoignage en Instagram ba mimi en TikTok et na yebi sous mais ce qui est sûr et se retrouver na TikTok et puis ça deux versions de témoignage au même moment. Je me souviens nga na salaka analyse sur témoignage na ye. Mais lelo li sous version sous ebimi. Siko version ebimi. Yango nazala koloba jour wana asalaki émission moko ya comédien congolais Pierrot à cause ya ba proche na biso toza na bango na ba famille na biso toza na ba traître tala soko oza personnage public zala na oyo moko to zala soit kaka na ba parents na yo kaka propre fandaka na ba parents na yo to zala penza musika ya bato oyo bayebi yo bien oyo bakoko contrôler vie na yo oyo bakoko bimisa information moko ya yo parce que quand nabandi nalobi le monde est très méchant nalobi yango le monde est méchant parce que vidéo na otila bino sikoyo il faut nasisa makambo nazoloba mpo soki na expliquer te bocomprendre te na ya korenchérir peut-être na suka mosusu conseil yango na opesa choisi na opesa yango na suka vidéo na ngai mais il faut nasisa na koloba il faut koéviter bato oyo bayebi bino bien pembeni na bino naza kosexpliquer Serre choisi alimwaki tango alimwe aye kosala témoignage je crois na année passée témoignage wana esalaki ba contradiction ebele meme nga mpe nasalaki analyse après eleki nango alimwe lisusu tango alimwe na ye akomi kokene kongo azongi alimwaki Serre choisi par la grâce de Dieu abimisi nzembo na ye esali même pas un mois nzembo wana esali même pas un mois je crois esali ba 2 semaines et puis baye kosala mwa challenge moko balobi bato basali ba challenge mais basali mwa balobi mutu asala cover te
pour permettre Ser Swazi bato balanda banzembo na ye moins longtemps bato basavon parce que bato bazo condamné bakave ekoma oleka bato bazoza bainspiration na bango na normal baoleka bango na baview baoleka bango en tout cas bazoleka bango makasi esimbaki mpe bantuka moto asali cover te na nzembo wana motu non jusque là moto asali te et puis Ser Swazi akokisi 1 million de vues na ye sans problème asepeli mpe eleki nango après pendant ke nzembo wana ebandaki korenie video moko boye Ser Swazi asala na Papi Mboma ebimi na TikTok ebimi mpe video mobimba te ebimi kaka parti oyo Papi Mboma aotuna Swazi makambo ya mwana na ye na ya moto oyo abotisa ye ndenge Swazi abandaki kolela ndenge alela video wana bato bandaki kokipe na bango yango te malgré ebimaki bato bandaki kokipe yango te bato bazalaki vraiment très concentré na promouvoir nzembo ya Ser Swazi et puis bato bakondamnaki beaucoup plus Papi Mboma du genre il était pourquoi il avait abordé ce sujet-là Swazi était vraiment inconfortable jusqu'à ce qu'elle n'avait pas répondu à cette question-là à cause de l'inconfortabilité où elle se retrouvait Kinango. Elle était vraiment très mal à l'aise. Parti wana pe boye beloni le kaki wana la dame ici a expliqué yango. Seulement hier, je ne sais pas si c'est hier ou l'avant-hier, Ser Swazi asalaki susu live na TikTok. Je ne sais pas soki apesaki susu témoignage na ye na version ya misato nde eye kopesa bandeko na ye kanda soki mpe ndeko na ye soki mpe proche na ye soki mpe kaka bata mitema mabe oyo oyebi tu auras pour ennemi les gens de ta propre famille et c'est vrai pour Ser Swazi abandai na ye korenie te bandeko ne babimaki te mpo baya kopesa baetale vie na ye mais azwi mwa succès ya quelques jours ndeko na ye proche na ye abimisi vie na ye aya kopesa na moto ya réseaux sociaux mpo aya kobeta yango video wana na otiela bino lelo. Pourquoi présence ya mama Laure Mbongo? Pour mama Laure Mbongo aproposaka baparent ya Ser Swazi ke azwa Ser Swazi encadré ye atangisa ye azala na ye. Bon, selon ndenge histoire bokoyoka wana mama wana azobeta soya lobi soki peut-être Ser Laure Mbongo azwaki ye peut-être alingaki ase retrouver na makambo akobeta wana te. Mais sikoyo aza koinsiste ke Ser Swazi aza lokuta et que l'apparence qu'elle donne, ce n'est pas la vie qu'elle mène. C'est ce qui me fait un peu mal. Pourquoi? Parce que c'est un proche de la Ser Swazi. Ndaye kobimisa ngo na réseaux sociaux na intention nini pour ma actualité ya ndeko na ye ya nzembo na ye oyo ebimi ezoreni ezosala bato bien nayebi te. Mama Laure Mbongo aza parmi bamama oyo na réseaux sociaux en tout cas na parcours na ye ya koyemba nanu toyoka ye na babétise te alingaka azala mpona Ser Swazi lokola maman. Mais est-ce que le fait kaka mama na ye abwaki kopesa ye Laure Mbongo ndenge elobaki mama ya Swazi a échoué na éducation ya mwana ye Laure Mbongo alingaka bokola bien koleka mama na ye moko nayebi te. Mais ma esi esopani makambo esi ebimi eye susu ya minene. Dans les prochains jours bokomona Ser Swazi na baminiature à cause ya baproche ya baegri baproche ya bitema mabe oyo balingaka kimia te. Na minute oyo na TikTok moto epeli bapiblie Ser Swazi babandi kobimisa baversion nyonso donc oyo naye kotiela bino oyo Ser Swazi na opesa conseil na suka ya émission oyo soki mama oyo bolandi je pense
okolanda mama oyo azalaka na Londres azala mpe na chaîne YouTube na ye yoka no makambo alobi boyoka mpe oyo alobi nayebi te eza campagne ya déstabilisation eza bitumba nzambe alingi te ase Eswazi nini soki boyoki yango nde na ozonga na opesa ase Eswazi conseil mpo okana kobatela antuka vie na ye na succès na ye na makambo azosala bolanda mbote balingami bandeko nayebi kute na bandela wapi mais bon eya makambo vie yaka aboye en passant na opesa conseil na ndeko choisi kaka te nde nasala ba video semaine passée awa nalobaki bomoni ntango toyaka to reprocher eloko moko to comportement to mabe moko eza kaka te mpona motu oyo asali mabe eza mpona bato misusu mpe bayeba komibatela bandeko nasalaki video bon objectif ya video ezali mpona koencourage ndeko tokobanga nango te ata soki eloko nali naloba awa ezali peut-être kitoko mpenza te mais tokobanga nango te encore une fois depuis Serge Choisi bravo na nzembo ya kitoko osali et l'essentiel le plus important kombo nange komama mais na suka ya video wana napesaki yo conseil moko nalobaki ndeko ezalaka te olobi kaka to po yembi kaka mais so vivre maloba ane ozali pamboli so vivre yango te esambisa yo video wana o nabombi yango parce que na regretter gars na regretter bon ce qui est vrai mambo na yoki na okoloba ngo nyonso te c'est trop sensible mais na omeka rectifier lo mwa muke na mambo na lobaki na on rectifier que lo mwa muke bon heureusement kaka komba passer ngo petanga mate mais choisi faut avoir courage un jour au singa tata va te pardon c'est vrai il y a pas n'a pas la responsabilité poser moi na bato muke surtout mineur akobimana mineur te bien que ça qui consentement mineur aza mineur na poto awa so bimina mineur ba okanga yo ata ndimaki ezalaka viol te bandeko ndeko azalaka pe vierge te donc le papa mabe asala ki ezalaka après obimana mwana bato muke po azaki tata mokolo nakangi parenthèse ba détail est trop sensible ya marambo ya tellement mabe makasi par rapport à likambo zemi wana il y a tellement mabe makasi peut-être un jour na habité so na lobara on na robeta ngo mais sinon conseil na ngai pa na ndeko mwasi yango wana ye mo yebi place azali so rolanda nga ayebi pourquoi na lobi boy bande on a su information oyo et pas ya proche ou encore ya membre ya famille ya ndeko mwasi bomoni nde to lega bo bat babenga biso ya benga biso j'ai des preuves que mambo yo nayoki eza mambo solo mais quand on autour bana bino biso zaka poto pesa conseil non pas parce qu'on est parfait et tamba na nzambe il faut to lendi sanaka il faut to kengela naka ta moni ndeko na mabe reprocher ndeko par rapport à l'isolo o bat nyonso ba yebi oyo tambola bona omeka koloba muke ko relater muke a eze loro bat ba yebi bato bele ba yebi na bango parce que ngana yoka ngo déjà kala bato balande mission ya ndeko choisir pas ya papi mboma choisir bana ko lela makaso dirait bébé boy l'équipe déjà taba plus ou moins 3 ans passé wana ko na bandi TikTok je crois choisi papi mboma yambara e alinga camoufla bomba mwana mais simbara te ba revesaka e nde abanduko sa rolela wana bref nakangi parenthèse na kokota kuna te par rapport à l'isolo ebeta maro bato belé ba yebi bato nyonso te me belé ba yebi ndeko na biso choisi tanga bani ko yemba to yebi ndeko ndenga bimelaka voilà mwana mwa muke azoyemba kitoko azoyemba banzemba kitoko nzunzu choisi asala pe mo ba sortir belé na mama lor
bakoyemba bakena bayemba na Rebecca Malope nga na tala vidéo na shiko bato bele boye bien on zappe na YouTube Rebecca zo kamwaye yango mwana muke boye oh my god lazo bref mama Laure Mbongo asengaka ba parents ya choisi encadrer mwana vi ba nzunzu na ye wana no bopesa ngai ye mais ba famille balingaka te c'est là ba analyse toi mikolo bon c'est comme si ba mona peut-être que la dame va utiliser l'enfant ba ndenge mo bobe parce que moi na bimé na ba moto na ye était trop côté classe biso mo ah OK d'accord y a pas de souci dommage quand on a pesa rabino conseil na ba mikolo eleki awake soko moni mwana azana likabo talent ya loyembo maman papa sala très attention il risque de perdre mwana wana et donc mwana na yo maman na bandeli yango susu tu as son de ma voix peut-être Olanda vidéo anate wana mwana no ana talent ya loyembo et déjà na kibo mwana muko mona ka yedo lingi nzenze ya kosakana te donc po to santarango eke mwana oke musika ya mwana ana carrière mwana misusu déjà tant bandu mo okola wana vous sentez que non mwana zoya encadrer mwana la kisa e bonzambe aza na connaissance en nzambe enfin ka sa la talana na koyeba nzambe pe na kobanga nzambe sinon tu vas perdre cet enfant parce qu'il y a comme cible ya diable mona kota na ba détails ezate na sala vidéo moko unique maka rapona lobela likambo ça le plus ou moins un mois passé na ba vidéo na TikTok alors satan na lokola monaki étoile lokola monaki grâce lokola monaki quand mwana tanga komi na adolescence mwana yanduka ya lisolo bato bele bayebi yango mambo na loba ngate muna to boso na beta lisolo bayembi bele bayebi makambo mwana yanduka depuis ka mwana moke na adolescence ezana noko moko jeune mo elenge moko mutu abana ko tambusa mwana mutu na kota na ba détail te na kangi parenthèse quand na bisumino ke no makambo ya zemi ya mwana ya nini ya boire et à manger à l'intérieur na kangi parenthèse peut-être ce qui va arriver to beta lisolo un jour to beta mais bon na tchelika ndeko na sena bomeli moto mais oya mutu ezalika na pia conseil na yepe na bandeko misusu tala basala nzambe na lokuta te c'est trop dangereux peut-être vidéo comme moulayi mingi mwana na lobaba marambo misusu awa ezate c'est trop dangereux servir Dieu avec les mensonges lelo o bandeko eza na stratégie moko oyo bayembi belé basalela ka bayembi karate voire même des pasteurs ko pesa ba témoignage ya lokuta pona ko attirer masse pona ko attirer foule pona ko bato de bayokele mawa ba pesa attention to binde on a biso ser chamala et outé o yindele récemment awa akosa même bisika kola bisika mabe et pourtant lokuta ba mambo belé bref baza belé to ko na pasi na bana ko lira na fulu na bana ko lataka kaleson te mbongo soma kaleson zalaka te de son afandi ka oka na fungoli makolongo pepe nyonso zo leka na site no na esezo kotela ngai nzamba yokelinga ma babiloko wana nyonso ebele zaka mamba lokuta créer monter de toutes pièces et batona to yeba ba onde yende lobi ka ta nzamba otombole bo reconnaître souté neti frère wa bana ko yembela biso nyonso nga na uta na zamba nga uta na uta na zamba nga ona muta uta na zamba tala lelo modela ko malo lendo na lo fundu na mambo mama akomo ko sala zangatina ba sextape autre ndumba muto ba partous muta uta na zamba abosani ka uta na zamba c'est ça botika babiloko ya okosaka ba témoignage po bato ba yokela bino ma ou encore po bobo gagner popularité je sais pas population ba masse ya bato eza malamu mingi te tellement de comme mona ke amegi ko zonga mais na mouvement ezo simba te moite fona nika eloko nda mais bande ko na yemo ba famille na bango ba sekake ba yebi ke eloko mwana bango beta eza penza bord ngana kamo ekutu ngana na yebi kaka tanga kombo te po ya bimisa photo te balobi non acha photo ya soki ya tata mo wala ta soki veste soki ya debuto soki ya buto moko enkoni existe kate aloko ta soki wapi soka zwa photo wana wapi wana mutu alobi wana membre famille peut-être les gens diront que non l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison oui c'est ça mamba solo mais c'est la vérité abi non et ça la biso passe mais bon bref plus ou moins un an et demi passé nga ba yelanga dossier à ser choisi
na ndeko moko mukolo makambo petite sœur n'est propre choisir au moke ba Dubaï amela mbongo 500 ou 600 dollars et comment fala sombele biloko comment pour nous zongisa mbongo et comme ya ba menace parce que choisir azana oncle ne mo azara soki colonel comme ba comment on menacer bateau yo il y avait pas que ndeko wana bateau ebele ba lolenga boye na bonzambe za malamute à suivre. Nakoyoka mama oyo na sentir moi haine. Nakoyoka mama oyo na sentir moi campagne mo ya déstabilisation. Ndenge banda na communauté na biso. Elo mo nalingaki to retenir awa ki mutu na mutu azalaka na passé na ye. Passé sombre o que mutu akoka kobeta yango na miso ya bato te. Tala, ezaka na église ya mama Olange nde baokelaka passé soni te. Na église ya mama Olange ezala pe so mutu alongola 10e. Aoya penda lobi na longola 10e. Na banda ya kobota te nasali autant d'années to na boti na longola 10e. Me nzambe ya mama akangoli ngai. Nazalaki ndoki, nalia bana, nasalaki boye. Pokoma na niveau wana ya kokonfese bongo vérité sans que obima victime to okosela satana makambo. En tout cas izaka na sifemsi po na sifemsi baloba apenda ke na kindoki na ngai na bundani nango na renoncer na kindoki nzamba akangolinga bakosela satana makambo te baloba te ke o sata akosaki nga te baloba bongo te. Na kindoki na ngai na renoncer nzamba akangolinga. À part kuna na biso ba chrétien oyo tosalaka témoignage moko déjà ya ko se victimiser. Ndenge na comprendre mama oyo ndenge na essence alobeli ke makambo ebele si elle choisit alobeza nango ya lokuta parce que elle était jeune fille, elle avait la puberté. Tant alobi que pasteur wana soit déjà abima na ye akuté pe viergité akuté mobimba te, elle était déjà déviergée. À quel âge il choisit abota? Azaki mineur, viergité. Bon, moi je peux aller loin pour dire que tu peux être mineur mais tu es dans la puberté. Okosami dans un petit garçon oh ya âge na yo. Na entre guillemets ko ka mama na nga zolo ba témoignage na ye. Ye na pasteur wana babimaki ezaki de manière consentie. Mais le quoi na lo ezalaka que mutu fois à la majeure pour appeler sa consentement na ye. Donc la maman là elle comprend mais la fille a menti. Non, la fille n'a pas menti parce que so oza mineur loko te so octroyer yo kaka innocence na wana entre ba garçon ko sa ngona bolingo. Moi manipulation ezalaka ke na bolingo je t'aime tu m'aimes et tout. Mais est-ce que so ozata na 16 ans bana 16 ans mana mibali te. Bon, entre guillemets témoignage en 16 pour ça le bec azaki vierge. Oui. Le bec azaki vierge ma secret na zemi. Mais entre parenthèses na ebito ki pasteur on a mtakende ko bete la proche wana bete le maman solo ke ndenge na bimaka na pas zalaka na vierge en tout cas na ebité. Mais ma plus grande question que je me suis posée et salemi pourquoi na moment oyo nzembo ya se choisi ezali na marché ezotalema eza campagne de déstabilisation pona obebisa réputation na ye ebandaki kaka boye na femme Tamar ebandaki kaka boye na femme Tamar se choisi waleki na ngai oza ndeko na nga mwasi kima na réseaux sociaux tika ba vidéo tika ba live quand tu fais ton témoignage yakatea ne parle pas de ta vie personnelle, ne te sers pas de ton témoignage pour encourager quelqu'un parce que bat bakozoka na maloba na yo bat bakozoka na ba témoignage na yo okoza na ba version ebele ya vie na yo moko na landaki témoignage ya mama nani mama Nadège Mbouma. Alors oui, les gens ont une version de nous que eux-mêmes ils ont créé, que eux-mêmes ils connaissent, que nous on connaît pas.
Les gens ont une version de nous du genre tant azalaki na Kenya kuna bato banda olobaki pasteur atom sabwakisi ye baboyani aboyi kosala yango na Congo mpe osala bien te mpona Congo aza pasteur angaki kosundela bango na Kenya eza version oyo bato baza nango mais eza version oyo mama Nadège ayebaki mpona vie na ye te. Alors c'est choisi comme conseil tika réseaux sociaux qui mabatama bimaka réseaux sociaux sur la bengi son émission moko mais ça la rappelle émission les la préparé yebaka d'ailleurs ba question ba retourner pour se protéger ou battre la paix moi na ou battre la réputation ou battre la vie na yo pour na ko éviter au se retrouvaka yo batio na sima ya panel ba o sele l'émission mokilo eza biso te batamite ambe baza ebele vraiment qui ma réseaux sociaux tia réseaux sociaux musika nao yango wana omonaka bamisie ebele minene bamata na bapanel te basalaka balive te mpo baza bato la plupart omona baza na batalaku na bango baattaché de presse bakoza bato neke so baattaché de presse alobi attaché de presse azwa role lokola ya avocat manager avant osola na kolo eloko koso na manager mpo manager ayeba kocouvrir yo zala beaucoup plus na bato nzambe apesa o mutu moko bien oyo akokana kogarde basecret mutu nyonso wana passé éviter yo kolobela vie personnelle na yo parce que objectif eza babebisa nde réputation nokutu bien bachanger version na oyo ya témoignage oyo yo moko oyebi makambo oyo yo moko viva balingi bachanger yango bapesa oyo yango mosusu kima réseaux sociaux ya mama tama pe bandeka aboy ayebo a changer ti suka passé na nyonso ezaki etale na réseaux sociaux ya mobali na ye mama soko continuer boye ezala photo ya pasteur wana vie ya pasteur wana mwana na akose retrouver na réseaux sociaux soki moko lingi na kobimisa mwana na réseaux sociaux te c'est le moment de se retirer un peu de faire un profil bas sois beaucoup plus sur les réseaux sociaux pour ta carrière mais pas pour ta vie ça va te servir à te protéger un bon entendeur sa ligne je pense que j'ai été utile na likambo on averti ça qui te bolanda mama wana na otela bino pour la dernière fois pour nos ongles souster bopesanga avi na na bacommentaire ngai na avertir nzambe asunga makambo eya minene te nzambe mpenza asunga succès mwana nzembo ne bato bakonsome yango sino te eza pasi bolanda mama wana nga mpe nazolanda bolanda mbote balingami bandeko nayebi kutena bandela api mais bon eya makambo vie yaka aboye en passant na opesa conseil nandeko choisi kaka te nde nasala ba vidéo semaine passée awa nalobaki bomoni ntango toyaka to reprocher eloko moko to comportement to mabe moko eza kaka te mpona mutu oyo asali mabe eza mpona bato misusu mpe bayeba komibatela bandeko nasalaki video bon objectif ya video ezali mpona koencourage ndeko tokobanga nango te ata soki eloko nali naloba awa ezali peut-être kitoko mpenza te mais tokobanga nango te encore une fois depuis Serge Choisi bravo na nzembo ya kitoko osali et l'essentiel le plus important kombo nange komama mais na suka ya video wana napesaki yo conseil moko nalobaki ndeko ezalaka te olobi kaka to po yembi kaka mais so vivre maloba wana ozali pamboli so vivre yango te esambisa yo video wana nabombi yango parce que na regretter bon ce qui est vrai mambo na yoki na koloba ngo nyonso te c'est trop sensible mais non mais encore rectifier lo moi moke na mambo na lobaki non mais rectifier que lo moi moke bon heureusement kaka komba passer ango petanga mate mais choisi faut avoir courage un jour au singa tata ba te pardon c'est vrai il y a pas de responsabilité poser moi na bato moke surtout mineur akobima na mineur te bien que ça qui consentement mineur aza mineur na poto awa so bimina mineur ba okanga yo ata ndimaki ezalaka viol te bandeko
ndeko azalaka pe vierge te. Donc le papa mabe asalaki ezaka après obima na mwana bato moke po azaki tata mokolo. Nakangi parenthèse. Ba détail est trop sensible. Il y a marambo, il y a tellement mabe makasi par rapport à likambo zemi wana. Il y a tellement mabe makasi. Peut-être un jour na habité so na olobara auto na obeta ngo, mais sinon conseil na ngai pa na ndeko mwasi yango wana. Yemo yebi place azali so olandanga ayebi pourquoi na lobi boy. Bande on a su information oyo et pas ya proche ou encore ya membre ya famille ya ndeko mwasi. Bon mon inde to lega bo ba benga biso ya. Benga biso. J'ai des preuves que mambo yo nayoki eza mambo solo. Mais quand on est autour de la biso zaka poto pesa conseil. Non pas parce qu'on est parfait. Et tamba na nzambi il faut to lendi sanaka. Il faut to kengela naka. Ta moni ndeko na mabe reprocher ndeko. Par rapport à l'isolo o batnyo so baebi. Oyo tambola bona omeka koloba muke ko relater muke a eze loro bat baebi bato bele baebi na bango. Parce que ngana yoka ngo déjà kala bato balande mission ya ndeko choisir pas ya papi mboma choisir ba na lela zo lela makaso ndire bébé boy eleki déjà ta ba plus ou moins 3 ans passé wana nguna na bandi TikTok te je crois choisir papi mboma yambara e alinga camoufla bomba mwana mais simbara te ba rêver saka e nde abandu ko sa lela wana bref nakangi parenthèse na kokota kuna te. Par rapport à l'isolo ebeta maro bato belé baebi bato nyonso te me belé baebi. Ndeko na biso choisi tanga bani ko yemba. To yebi ndeko ndenga bimelaka voilà. Mwana mwa moke azoyemba kitoko azoyemba banzema kitoko nzunzu. Choisi asala pe mo ba sortir belé na mama Laure. Ba koyemba ba kena ba yemba na Rebecca Malope nga na tala vidéo na shiko bato belé boyebi on zape na YouTube. Rebecca zo kamwaye yango mwana moke boy oh my god azo. Bref, maman Laure Mbongo a sengara ba parents a choisi encadrer mwana. Vi banzunzu na ewana non bo pesa ngai. Mais ba famille ba lingara te. C'est lo ba analyse, toi mikolo. Bon c'est comme si ba mona peut-être que la dame va utiliser l'enfant. Ba ndenge mo bobé parce que moi na bimena ba moto na ye. Et donc côté cette classe biso mongo ah OK d'accord y a pas de souci. Dommage quand on a appelé ça bino conseil na ba mikolo leki awake soko moni mwana azana likabo talent ya loyembo maman papa sala très attention il risque de perdre mwana wana et donc mwana na yo maman na bandeli yango susu tu as son de ma voix peut-être Olanda vidéo anate wana mwana no ana talent ya loyembo. Déjà qui bon mwana mko mona ka yedo lingi nzenze ya kosakana te do po to santarango eke mwana oke musika ya mwana ana carrière mwana misusu déjà tant bandu mo okola wana vous sentez que non mwana zoya encadrer mwana la kisa e bonzambe aza na connaissance nzambe enfin quand ça il a talent na koyeba nzambe pe na kobanga nzambe sinon tu vas perdre cet enfant. Parce qu'il y a comme cible ya diable. Mwana kota na ba détails exactement na sala vidéo moko unique maka rapona lobela likambo. C'est ça plus ou moins un mois passé na ba vidéo na TikTok aw. Alors Satan a lokola monaki étoile, lokola monaki grâce, lokola monaki. Quand mwana tanga komi na adolescence, mwana yanduka. Ya li solo ba to belé ba yebi yango mambo na loba ngate mu na to goso na beta li solo. Ba yembe belé ba yebi makambo. Mwana yanduka. Depuis que moi na moké na adolescence et dans na noko moko jeune mo elingi moko mutu abana ko tambusa mwana mutu na kota na ba détail été na kangi parenthèse quand na bisumino ke no mambo ya zemi ya mwana ya nini ya boire et à manger à l'intérieur na kangi parenthèse peut-être ce qui va arriver to beta li selon un jour to beta mais bon na tchelika ndeko na sena bomeli moto mais oya mutu ezalika na pia conseil na yepe na bandeko misusu tala basala nzambe na lokuta te c'est trop dangereux peut-être vidéo comme moulayi mingi mwana na lubaba mambo misusu awa ezate
C'est trop dangereux servir Dieu avec les mensonges. Lelo o bandeko, eza na stratégie moko oyo, bayembi belé, basalela, bayembi karaté, voire même des pasteurs. Kopesa ba témoignage ya lokuta, pona ko attirer masse, pona ko attirer foule, pona ko batu de mubayo kele mawa, ba pesa attention. To binde on a biso ser chamala, et outé o yindele récemment awa, à cause même bisika kola, bisika mabe, et pourtant lokuta. Ba ma belé, bref, baza e belé, tokola na pasi, na banoko liara na fulu, na banoko la taka leçon tembo, osoma ka leçon zalakate, de son afandi ka oka na fungoli ma kolmu pepenyo sozo le kana site na nord na esezo kote la ngai, nzamba yo kelinga ma babilo ko na nyonso, e belé za mamba lokuta, créer monter de toutes pièces. Et batona to yeba ba onde yene. Lobi ka ta ndama otombole, bo reconnaître souté. Neti frère roi banoko yembela biso er nyonso nga na uta na zamba, nga uta na uta na zamba, nga ona muta uta na zamba. Tala lelo modela ngoma lo lendo na lo fundu na mambo mama. Akoma ko sala zangatina. Ba sextape autre. Ndumba muto ba partous. Muta uta na zamba. Abosa ni ka uta na zamba, c'est ça. Batika babiloko ya okosaka ba témoignage. Pour battre que la binoma ou encore pour gagner popularité, je sais pas, population, masse à batou, et ça m'a mingité. Tellement de comme on a dit que, amegi ko zonga, amena na mouvement, ils ont simbate, moite, fona nika eloko, nda. Mais bande on a eu ma famille, na ba sekake, ba ebi que eloko, moi, na ba beta, ils appellent bord. Ngana kamo ekutu ngana na ebi kaka tanga kombote po ya bimisa photo te balobi non acha photo ya soki ya tata mo wala ta soki veste soki ya debuto so ya buto moko enkoni existe kata aloko ta soki wapi soka zwa photo na wapi wana mutu alobi wana membre famille. Peut-être les gens diront que non, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Oui, c'est ça ma solo mais c'est la vérité. Abi non et ça la biso passe mais bon bref. Plus ou moins un an et demi passé, nga ba yelanga dossier à Serge Choisi. Nandeko moko mukolo makambo, petite sœur n'est propre. Choisi au moko ba Dubaï, amela mbongo, 500 ou 600 $. Et comment fala sombele biloko, comment pour nous rezongi sambongo et commis à ba menace parce que Choisi azana oncle nemo azara soki colonel. Comment on menacer bateau yo, il y avait pas que ndeko wana, bateau belé. Balolenga boye na bonzambe za malamute. À suivre. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.